batunyo soto aliga zala bien abisinga awezala rabongo awezala bongo aweza via matala na tala kaka so za kule ukoma lwa bango na kosunga ti place meza mabita beza mabiti bosola kaka yomo mona kandi ba yamba amemile panganga abisinga vous avez besoin de porte-monnaie magique avant de proposer ngaye mo kosenga sebi porte-monnaie magique na maiti liboko azaka na kuta na maiti liboko akala kuta na kiti elamba na kati basukana soit yomo ko mona ka e obimila après 4 jours porte-monnaie magique bien après 4 jours avec pas donc pas mais qui la façon nyoso chez moi on est simbité il me faut changer méthode mususu ce que au bassin babi il faut coucher na yana oui toza ka bisomi balele ki na ngai nebi ke na tiki na ndako so ka bien te na comprendre te awa ko mindeni oh mais on a comment mbongo changer ba vie ba donc on a ça ndaka si ya au place o me manga bi ko ta kuna sula na muto na yende muto akopesa biso c'est la bande la place on a le binini bi nazo ba poil na yo ya partie nzoto c'est la pharmacie na somi qui s'appuie na yana tila wala biloko lala pour aider à moi nazo moya ukanda ba poil na mimela mon fils na ngai leki na ngai mwana mama na ngai simba et papa mon fils papa simba et papa simba comme moya ko bimana yaya na coucher na ko moi c'est na kubali mon fils ngai yo kasi ya pardon ya ko coucher na ngai kasi on va bien ngani ngana bandono to sola to bien ngani ma zona o lekine fio makamba salanga za kwa mtasoki singa mbeli asalanga sokisa mutema na ngamwa mosone na zabolo non c'est là non yo yango baby c'est mon été o yango baby o yango depuis o mona te o yango depuis o yango Bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo to kota ki profondeur pour na bana autiste babikaki to kota ki modindo pour na bato ya sans papier bazui ba papier to kota ki profondeur pour na bata maladie babikaki bino moko botala ba témoignage de toute façon aux ans na tala kango mingi na ba outil na guide délivrance en tout cas tout 5/5 ya Moïse va vivre fara au monde mais aza eloko na Nzambe Moïse ana eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo mais na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse ana eloko wana et puis na prophète Nzambe Moïse osala nga mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse ana eloko na Nzambe donc azali prophète aza eloko wana nga moko na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na ozana bokomona eza kutia koloba te donc voilà quoi ezanga mon frère Junior merci en tout cas na ozana naye kokumisa Nzambe ozana parce que nayaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndako nasengaki Nzambe apesanga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai Nzambe ekosala bikamwa kaka moninga tozala naye alobi ye azongi mboka na ye apréféré aumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo mpe kaka tozo remplace ye Nzambe ozana oyo nayaki kosambela oyo nayaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye otatola Nzambe wana Bible elobi soki Nzambe asaleli yo il faut opesa témoignage yango édifier peuple na kati ya ozana na okumisa Nzambe
ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai. Pona ba oyo balingi koza ba place pona délivrance privée, contactez Mama Thérèse Matondo Boya Ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga po batia bino na liste ya délivrance le 7 mars et le 14 mars nazozela bino na moto balinga mikati na kolo nde bomoninga po ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire nakoko kokanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obimaka ke bimi pala moko ebe filama na nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas ya papa prophète Moïse Makoma. Papa prophète Moïse Makoma a bondeli pona ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susutende bomo na ngabo masuba ezanga susute. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a Hosanna ministre international. Il y a Papa Moïse Makoma. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Poy, prophète Eric Kassongo, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Chaîne Chebiso Télévision, Facebook Chebiso TV, YouTube Chebiso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas, ils ont beau tâter, ni un côté la kebo kabwana. Et là on y est aussi la mission à tout ça la nuit pour la tout c'est où votre nuit. Mboteba la union sobola na rabiso na kati ya notre chaîne Chebiso Télévision na émission Kitoko émission Malam émission oyo c'est plus Saraba Tebele. Merci na bandeko ba like kaka ba imaka ba partageaka et puis osoka déjà maïe par rapport à émission à Bravo Jésus que l'Éternel Dieu bénisse abondamment. Merci encore une fois na coller soumacia pour la souffle de vie. Je crois que outil course dans le mois de janvier ba Tebele batikali mais notre Dieu nous a fait grâce. Donc, le mois de février, c'est la grâce. Grâce, merci encore une fois dans notre DG Cheki Moukadi. Ainsi qu'il y a une équipe technique sur Zambalola Pambola. Zambalola Pambola, vraiment, les grands caméramans, Israël Monzo, et puis Nabosanita encore une fois. Notre détena, comme on a une Zoïba, Zara, qui te bénisse, et puis. Notre DA na kombo ileliash et kuna na machine je crois na moni deo mtazali kuna ingénieur Guine ingénieur P oyo ezali papa na biso Gimuteba aussi ingénieur Ben Nzamba Pambola équipe nyonso mobimba nyonso ya Chebiso Télévision précisément ya Bravo Jésus. Je crois sans malam to memeli bandeko ya Katanga Grand Katanga précisément na ville de Lubumbashi équipe Bravo Jésus mobimba et koyana fin il y a mois de mars après qu'on fêtait journée internationale il y a Bassi il y a ma maman Otogoloba et cette fois-ci l'Éternel nous a mis au cœur il y a organisé des grandes journées à Makassi où chaque jeudi autoza nango awa na Kishasa na juste na salle cristal première porte il y a Fikine autour de salle cristal ou soit en face il y a avion tous à chaque jeudi de 8h30
à 12h. Je crois, il est en direct, va te belé, va monara comment Nzambe opéraka, comment Nzambe bixaka, ba oyaye. Et puis cette fois-ci, il fallait qu'il y ait Brazzaville, parce que tous les dans Brazzaville, c'était le 26 décembre, moi avec Thomas Fabien, pour nous colocaper en modalité comment nous devons venir encore une fois pour lancer l'activité. Mais à Brazzaville, c'est l'Issa Kibiso, mais Batolumbashi, bah ouais, les Mbango, non, équipe Bravo Jésus, Baya. Mais invité à déconner à Colosi. Je crois que Colosi, tu as déjà dans le mois de mars. C'était en 2024, oui, 2024, tu as Colosi. Voilà, ma fifi Masuka. Tout ce qui t'a recoupé en ayote, tu as gouverneur à Makasi, et tu as invité yo, en tout cas, yo, na gouverneur ya Lubumbashi. Boza en activité wala nzamba loza na topa molabino to bengi batoto nyonso ya Lubumbashi tozana besoin na bino mukolango en tout cas bozanga te to supplier bande kwa Kolwezi bande kwa Fungurume bande kwa Tenke ba village nyonso natale quand même muke wana en tout cas beaucoup mais on est kwa Mujima ya Bokoko koya même bande kwa Goma bande kwa Ituri bande ko ya onanga mingi bande ko na mingi bazana mingi na Malemankulu. Village wana ebiango et quand même entre Kasai na naibi village wana très bien na uma mingi tokutana wana les 25 les 26 ezali mercredi puis jeudi les 27 ezali consultation prophétique to ya mamutu nyoso en tout cas mamutu nyoso mais avant to ya mayo il faut tout le monde à partir le 25 na le 26 tout le monde na kata salle peut-être Dieu peut aussi intervenir à cause ça la paix les 25 na les 26. Mais le 27, ils allaient faire une consultation pour la Moutunios. Tous allons à partir de 8h, si Ernoso, venez en famille, venez écouter la voix de Dieu, venez aussi écouter la voix des prophètes. Nous serons là, moi, Maman Witch, Thomas Fabien, Maman Lydie, je crois que Baébi va témoignage, Maman Zena grotte, et Limoyer. Et Dieu vraiment nous a fait des grâces. Nous avons des témoignages. Ah ouais, et niveau de salle, je crois, non na maintenir comme ya salité, mais à partir sport plus standing au kota, de beaucoup yeba lié au kozala, mais c'est confirmé que tozoya Lubumbashi. Boya ebele na aéroport de bosala en 2024 kozabiso na kosaba cortège et tozoya pour que lobiko ya Nzambe tel samana bandeko nyoso. On a besoin prophète Eric, on a besoin papa tokozala wana Lubumbashi en tout cas, ça sera chaud. Et puis, bande de pasteur, en tout cas, c'est le moins que tu as contact. Nous avons à cause de vraiment, il y a Kopambola Bisso. Dès la vacation, tu as pas maté parce qu'il y a toujours des problèmes. Et nous sommes là, on est censé avoir la solution parce que notre Dieu a besoin de réconcilier ma famille et surtout ça aussi. Je suis avec un jeune homme, tous les années, c'est un beauté. Bonne. Vous avez bien été, papa. Vous avez bien été? Comment on a? Comment on a movie? Ah, papa movie. Comment movie? Movie. On a bien papa. Surtout le roi a mondé. Il fait ça, yo, pembe, nasko mwindi. Ah, papa. Surtout qui ne monte le roi là-bas. La mission piquée. Hein? Papa, on voit movie. Papa. Vous savez là, mais oui, bien sûr. Bien sûr, tout semble là. Tout semble là. Tendre Père, tu peux merci, tu élever comme on a vu le bilan où outre son notre nom, tu as mis les dés. You nous allons nous amener coquine à nyoso. You nous allons mettre absolu. Vous allez les seuls dirigeants, na comme on est sommé par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Papa, on veut bien amener. Attends, pour me lequel, on va amener. Ah, papa. Dès so, dès au moment où on a boy, n'a bien formaté. Ok. Pour vite ces années. Bon, na ye boy. Bon, la femme est juste pas grande sœur. Elle a diplômé. Vous avez diplômé? Oui. D'accord. Elle a diplômé. Elle a diplômé dans l'Équateur. Pour nous, elle a été découvert. Ah, ça, il y a des en tout cas, sinon nous sommes beautés, Bamongo, Bangala, Bangwaka, Bambandi, Bambouza, Basakata, tout le monde, sinon beauté belé. Pour qu'on a bio, on est à la bio original. Quand on a moins de diplôme, au savoir, je n'avais pas grande sœur. On a le comment on continue l'université. Après grande sœur, a eu peu de bisanga lobby. On a charge, on attend ça.
namonaki yango na sepela vraiment mpo nazali na souci na continuer université. Après kosalela nga inspection aki okomisa nga ti na bandi. Ntango na bandi na nga mpe bien, bandi na nga bien. Naye komona naye vivre vie à université vraiment nga nakomaki kosesentir neti naza gêné. Baninga bazolata baza batelefone na cher nga vraiment kolata à part ça kaka maintenant ke classe pour grand sœur na nga azala mpe ya souci nabima mutu de boba. Et pour arriver na kati université naye okuta camarade ya grande sœur na nga mpe ya tanga kuna. Ntango nakuti ye naye mpe otalisa ye nayebisi ye na obi ye mérode. Pourquoi à l'université mutu nyonso to alingi azala bien ayebisi nga awa ezalaka bongo. Awa ezalaka bongo awa eza vie ya matala na atala kaka. Matala eza lokola basentir oyo oza na vie moko boye mutu nyonso to place oza il faut asentir que oza omona mbongo. Kape nayebisi na bi pourquoi te nga moko mpe nga mpe nakokoma lokola bango ayebisi nga bi est-ce que okoka nayebisi na bi nakoka esi na ndeni na bi soki oza prêt okoma lokola bango nakosunga yo. Nafaa na bi nga mpe nazala na susi nakoma lokola bango nga mpe moko nakoma kozwa soin ya nzoto na ngai. Ayebisi nga alobi zonga na ndako lobi soko oye nakoyede yo na omemo place yango. Nayebisi place yango eza mabe tabe eza mabe te bokosola kaka yo moko omonaka nde bakoyamba. Ntongo petani na sokoli nalati naye mpe na université nakuti partout bando solola akoyebisi ngo oza prate oui naza prate tozwi transport ok. Amemaka wana ta place amemaki nga kuna amemi nga epanganga. Ayebisi nga kota osola na ye kabi me tokota na bite yo kota osola na ye masuwa na ezaka bino mibale. Tokoti kuna ayebisi nga lobi oyawa ozoluka ninga nayebisi na nga kuna kaisa eza proposition mosala mo boye nasala bongo ebadira abi awa so oza na besoin au vivre vie ya kitoko topesaka nyonso na vie ya kitoko. Ayebisi nga oza besoin porte-monnaie magique abando proposer nga ye moko senga ayebisi porte-monnaie magique ngabi nga naye utabi nayebi. Après bayebisa nga abi oui naye mpe ondima na bi mpo natali vi nga nazomene ezokoncorde na vie ya baninga te. Nayebisi oui eloko natuna na be eza na condition te abi te biso atopesa condition ya mabe te mais eloko nayebi soko abieseli nga porte-monnaie magique abi yango montant nyonso to ozala nango besoin eza na kati ya mais eza ya condition moko il faut ça. Condition lifu ya nini abi memela biso kaka bapoile ya sa makolo ya grande sœur na abi bapoile na obanda ngo ndenge nini nakoyebisa katela nga yango ou soit ye tanga kokata nga naza na nsima natala ayebisi bapoile ya sa makolo ya papa ezolekela nga partie intime ezolekela bapoile wana naza ngai te papa nde omona nga bo. Ayebisi nga eza nango simple na oyebi so bamarke yo moko oza mobali deja tali siko vi na bana omene na mboka yo moyebike vi ya mboka na nakoya ti esprit nakeye na pharmacie nasombi diazepa nasombi kisi ya pongi le jour wana ya bimaki atikaki nga na ndako nalamba
tanga bimi na bando lamba papa na ser ngape na besoin nga na bando lia na zusi yebe la tieli na super fikisho ana na fini na tieli siko na kata bilo kape na bimi na etant na ozonga akuti déjà azonga ki aller déjà mais alali na kangi porte ya salon na koti na chambre na maiti liboko azaka na kuta na maiti liboko aka na kuta po na kiti elamba na kati basukana na tona kati bapone na zo na kanyon na chasse na bombi na fani pe na tongo pe na sokoli na bongami na mati université tona mati université na yego ebisa camarade ya grande sœur na ngana sœur Merode ebisi biloko mutwana senga kinga na zonga biso wana za mamuna mo kende yo mo kende o déjà place nga déjà na lakisa kio na jipe transport par na komi kono na PC abisi nga kende to salo si na bosanga so si na uswati yo moko mona ka ekobimela après 4 jours pour témoigner je que bien après 4 jours abi passe donc pas na bimi na zominda jour ali bosser leki ya mibale ya misatu 4e jour na mona la solution te na bi peut-être le dans un journal le cas mona ta un journal le soir na ozonga na mona na omona pika suite moko te loko pezo bimela nga te ndenga bisa inga na meki atakola na bandenge nyonso peut-être na baluki na simana peut-être ko kolalisela nga ngata na toilette exact na ozongela abiti na ibisa nano camarade ya grande sœur na benye ye Merode comment na za besoin sur là na ibisa mutango ibisa nga après 4 jours porte-monnaie magique ngo na ozo mais si côté lelo yango 5e jour na omona ngote yelo gazo bisanga binga déjà na la kisa ko ngana mambora ko ko tsanga lisute ngabina ko tutabi ngamo si on a boti courage na kesi ko na nazonyele mais bisi na bi mais lelo 5e jour na omona porte-monnaie magique ngo o juste ezani na omona ngote ayibisinga lobi to meki ko appliquer et simba te ngabo appliquer nini application ni habito meki ba façon nyonso chez moi ne simbité il me faut changer méthode mususu to ke na plan D mais plan D en zani abisi ngalobi eloko memaki ana bakoko baboye soki o basengi babi il faut okucher na yayana abimane lokwa mwasi na mbali nabi oani yosimate ebo bosenga inga déjà na memi siko ekomi suna coucher na obana na ko lobele ndenye nini pona abi soki te elo na kangaki abisenga abisinga lobi omona soko koti babima te ndo sana tolandela ko partout esala ngama ko banga na mo pe vina comme une sécurité pas na fandi elo na pisa na bi na ko sango te dis-moi bo pesa nga jour quelques semaines na mi ko raisonner ba ok to peso une semaine na zone pendao na zo kokate kutu na sa déjà na kanso université ti na ko kokate na mina obandela grande sœur de kuna pe ba ebisa nga soki pe na sala yango te nga pe na kokufa premier jour deuxième jour troisième jour grande sœur bando remarqué abi yo zala raboté yango troisième jour ngo ken université au juste les années na ebisa abi na kosi kutu malade abi nena za yaya na obela na oba nzoto na nga bien témoigner que université exacte siko kuna grande sœur camarade de grande sœur ye Merode akomo benga ngai abisinga salo salelo kona mbangu pona kuna ngane mutu na memakyo balobi soki te mambo ape ozongela ye ezongelo na ndene abi pona nga mutu na memakyo
kuna bayebi à travers na lobby oyo soki na kufa les jours na la télévision na moni chaîne mo ba komi Bravo Jésus na Bravo Jésus na moi basala nzambe baza ba prêcher bien ba miracle puis zo sala yango papa ne na ye pas bino soki na kufa mais na lo ba vérité et pas grande sœur na bo bengela nga grande sœur na ngai ana ebise vérité. D'accord, merci beaucoup. J'ai la main mon qui là la question moi je vais pas faire des banda yo to là au bet de la tant OK pour nous na conseil pas comme dans la grande sœur ndia lobi ke université za kabo surtout niveau comment quoi ba o misu bazana ngo ebongi ngami na ke place amema place amema nga kuna de ba bisio zwa ba poil la partie de papa ya pidere pour comprendre sans surtout le parce que total là bas na ils a na mo bien papa ya pidere pour comprendre ça c'est lobby l'ami biloko est-ce que là d'abord acte kala on la grande sur bilamba ici de coucher na acte kaka o ça là déjà on a des grande sur bilamba ya ko zo poil na yi je couche déjà et là moi qui on est envie na envie était papa na moi baninga bazolata bien basimba ba téléphone bien ba iPhone kape na linga na zala lokwa bango sikoyo tangu grande sœur na yo to ba grande sœur pas et même pas grande sœur tangu proposer que pourquoi pas OK na mbango trop vite et pas ya grande sœur non tu comme c'est que tangu utaki kuna pour nous c'est grande sœur nous dans la route boy ka basa za ça mais la pour na habiter pourquoi pas au sala qui a monté ou ni comment comme lelo na eba ikaka tangu ba ebisa ngai na zela nini porte monnaie magique ya ne bimela na ndao na zaika cirque et obima bon na bana yo tala na taper grande sœur afutela ngana responsable ya ngama moko na mifutela ngama moko na milatela comme kolompe iPhone 17 comme na succès ma casque ba iPhone nyos yo biso na so nga iPhone na éviter ko limizanga na dinga la Samsung na vina ngao na éviter na ko sala ni iPhone na te bana zo bon zakado sur les 4 Afrique botika na iPhone botika na bino botika gaz Samsung. D'accord papa. Je crois bande balani. Tout va dans la question belé parce que mon taille a besoin à la solution pour comprendre l'histoire. Papa on est monde déjà comme ba cause ya kwa vie. Pourquoi muninga oyo ya lati? Pourquoi muningo a sombi? Pourquoi de mon ayelo bibi saka mokili. Obi ya no comme une merveille. Comme une merveille. OK. Pourquoi? Au moins, on fait des famille. Moi, je me contacte ce que Dieu me donne. Moi, dans la vie à côté, mon temps à soigner dans million et pas dans mes talinaïtés. Donc, moi, c'est ma vie. Au dans ce que Dieu m'a donné, point barre, dans ce qui est. Ce qui est athée, dans mes limailles, dans la chambre, je prie Dieu. Je trouve que je vais zapper à zapper. Et gloire soit rendue, il dit quand même, Dieu m'a donné un peu moins bas, moi, belé. Vraiment, que Dieu bénisse beaucoup. Tout ce que nous sommes ça pour votre papa. Malgré, mais que Dieu bénisse beaucoup. Ça m'a pas moulabino. Vraiment, ça m'a pas moulabino. Toi, dans le sport publicité, puis c'est notre zone. mbote bana nzambe nyonso eza ngai babino mama lidi mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga
lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Moukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller. Merci Ndeko Balandi, tout le monde sport publicitaire à notre final Bravo Jésus. Tout ça dans via 27A na commune ya Mateteska au final na ezali wana. Na beti c'était ma classe pour la Ndeko nyonso. Jeudi oyo to sambela biso nyonso na salle de fête Cristal. Première porte afiki bato ba ka prier mo bi place au to sambela. To sambela suna au final parce que jeudi passé bato bazaki vraiment étouffé Zalaki et Dieu nous a fait grâce. Yako yel salon de ko espace amené les alliés toujours dans la salle de fête. Place où tu vas ku sambela toujours ngiwana. Ban nzambalo pa mola. De ko los pa linga contribuer ka pour que chaque jeudi to zala wana. Totalité mbongo no chaque jeudi il y a une affaire il y a $900. Soko za na pour tous a besoin que chaque jeudi attends la moi $100 nanga. Attends moi $50 nanga. Pour botina bandeko mais tout ça non ndengini. Salakango et Tamaloza au Pambola Bino. Je crois toujours Bunda Bunda tout le espace, place pour que Matba Kabasa dans la maison de Foba Matfabika. Mais là, vous m'avez dit, Kouyambo à chaque jour de Kabiso. En tout cas, Soro Sala au Pambola Biso. Il y a beaucoup de gens à Nyongo. Notre jeu instrumenté, c'est $150. Bon, on peut ça, notre cité. Soro la Nambela, en tout cas, Benga, Songa Biso pour que tout c'est le Kwana, Zamalola au Pambola. Au Pambola. Merci beaucoup. Papa, comment tu m'as dit? Mon vie, papa. Mon vie, Koi. Papa, mon vie. Papa. Tu es une grande soeur. Tu es quoi, tu sais? Pourquoi tu sais pas? Merci beaucoup. Pourquoi tu sais le show? Yaya, rapidement. Pourquoi tu sais le show? Bonjour, papa. Mon vie a ndeni na ye makambo susu na ye makambo elubu ye awa ndeni elubu ezaliza to ke mama wechi ye bon vie que maman zona place ufana c'est papa ba micro mo vie na tike na ndaku na bimaki na tike na ndaku na bika yo ka bien te awa bwendeni non pas mais ça te casse yo fane bon oyiba pourquoi ya zona place ufana maman yo fane la place na mai logo ye mission elubu biso to m'a invité na sona kitsa malamu mote ya invité te maman s'il vous plaît fana na Maman, yo avez invité la ngai. Pour cette émission, aussi si il pas ça na makamna do ça makamna. Aza na ni mugamu. Petit frère nangai. Leki no? Leki nangai. Oh, c'est vrai? Oui, to da biso mi balé leki nangai, nebi ke na tiki na ndako zo ka bien, te na comprendre te awa komi ndeni. Oh. Ah bon? Oh, c'est que bon, c'est que na mambo du buto tika ona no. Maman boy ça m'a chako tano tazela mo elube ngasi po mama yo ayibisoki na ona yibite ya fandi awa bon fi problème ni tunaeka problème ni no komi awa ni ya so morning a donc nazana ba problème nazobela te nazana ba problème yo déranger là yango na yawa pona toluka solution ndeti nini otoka ko si sona ndako te toluka solution na ndako fo yo memango na plateau na Bravo Jésus problème nini on a ça na place mission qui était on a mona et toi na Bravo Jésus ba luka biso solution ya eza bien malamu yanga na yo kamo ya genre nini photo comme malango awa bon ya eloko bon bezati na lo ba vérité eloko au moins
tina na banda condamné na Emerode. Emerode aza muninga mabe. Emerode aza muninga mabe. Tant on a dans l'université, Emerode a fait ça et bani kotal sanga vie université ningi zala. Abi ala kisinga mone baninga bazo vivre à l'université, au moins baninga ba olata. Ngabe na tune na bisi na bi Emerode. À l'université vous allez ka babe ka boy. Ndemo za ngamo kuta banani ko se sentir na hygiène. Ayo bisanga lobi ndo za pona na changer o ezelo muke. Mais on comment mbongo changer la vie à bas. Ngako na gasa yoka ya. Abilo za na changer lo muke na bisi. Ngape na mfia kana kuma lokwa baninga sala pe ngate ya elonga na bisi ya bisi kubanga te lina na sala. Ai bisinga zonga lobi na tongwa pe na bonga na ke université. Ameminga na ni to ina réal to zu transport. To mati pa to kene bisi aya place o musika wa bizala kana. Kita to koti ameminga na ndaka nganga. Bisi ya o place o memanga bi kota kuna sola na muto na yende mutu akopesa nyonso oyo usinga. Après lobaka mbangu zala kamba mbangu kasite ngolo bate yonde na ubanga nde yo tamisi otalelanga na ubanga non le bana yo to za solution. Après on a koti kuna nganga na bani ko ebisanga lobi to za la porte-monnaie magique. To pesa ka nyonso ya mukilo koluka via kitoko to pesa atuni babisinga pone loko nyonso yo lingana lokwa naza pe na besoin mbongo lokwa pe nazala pe na besoin na koma nde baninga bazali naye ko pona nabi naza besoin pesa nga porte-monnaie magique porte-monnaie magique et ça problème te mais et ça ma condition mo to pesa ka mukende ça lo que so sala ngo oza porte-monnaie magique na tu mo condition que ça ani et ça kaka zuela biso kaka ba poili ya partie intime ya na yo vela bandela place wana lobi nini bi nazwa ba poili na yo ya partie intime nzoto bino basi nazwela bango na memela yo après lobaka ozwaki ya ozokanga nini tozo solola te ya après ta on a zongi les jours otika nga na lamba wana akela la pharmacie na sombi kisa premier na na tiela la biloko lala pour nde yango na zo moya okata ba polo na memela ba mon vie na ngai leki na ngai mwana mama na ngai simba papa mon vie papa simba no sale loko tezela papa simba ya na pembeni pardon ya papa simba la tout na pembeni papa simba c'est là ya ka non c'est le loko d'accord non c'est le loko madame s'il plaît mais là tout na kaka expliquer ngai madame ya merveille pardon limbisanga ya la faute na ça diable ya pardon la grande pardon s'il vous plaît madame papa mon vie biso mi balé na mboka ngani la bengi yo ona ndo c'est le coquette la grande on vient nini ya merveille limbisanga ina kale kino ya ni wele singa mtema ro limbisanga s'il vous plaît ya ya merveille limbisanga s'il vous plaît papa na ngai non ça va bonjour salut ça na dit que les émotions qu'il y a des choses est-ce que on a grandeur et l'eau quoi ngo là vraiment mais c'est là tout comment il faut comprendre que les gens aboyé a aussi intérêt ba nous ont intérêt aba kino ba kosanga ba tout na zika ba moto ba sunga ba ndeko ndeni s'il vous plaît madame pardon vraiment. Et là on est ennemi awa, to gane lo ennemi awa. S'il vous plaît. Ya ça va. Hein? Ça va. Merci. Hein? Ça va. Ya na limbisa na vale kino. Non, c'est Loba après tant ils ont mis en moi après. Après tant on a zoni na memi ango. Bisinga zonga to benga yo na biso mais boba suna mema wo pesa porte-monnaie magique ba bi yo zonga après 4 jours au monde yo bimela na biso bimela pour là au monde yo bimela na zongi 4e jour na mone lo te
5e jour na lobité na zongela na obango na ta na zongela bango na bisi bango na bi mais biloko bopesa nga na omona ngote dinga déjà na pesi bino abi plan to ça les simbité to moni to chité na plan D na plan D suni to chité abi salaka na bisoki bonga na tiki na boy babi a soko koti babi maate ngabi oh nga yeba ite mambo ekomela nga na bona nga na zo balobi a soko koti bisma kono yeba ke okufu na banye babi na bisi soko plan D yango na banda ne ni babi singa babi luka moye obimana yaya na coucher na ko mwasi na mbani movinga ye okasi ya pardon ya ya coucher na nga kasi ya coucher na nga kasi ya walinga kite papa na ngai madame est-ce que vous comprenez place na zali est-ce que vous comprenez place na zali moi na mama na nga ya limbisa ngai pardon ya movi na ngai s'il vous plaît madame toyo kaino tina suka pese na platan elo ni ya on ni na na bezo ayo coucher na mama on ni ya film yango ezalaki posa limbisa ngai motonga kati eza kosala nini s'il vous plaît madame nazokoka komono kutu nakosa malade nakoka ne komono te sina otalone longi nakoka komono te non s'il vous plaît après nebisi bango wana di moya kufa na osala ngo te jamais otiko kuche na yara ngabolukele o musuko pesa nga o eza passe babi o biso to mweka yango yoko ko sala biso choate afani aso kita kora pesa bango inseme na bina ozonyela bino nakena raisonner tant on azonyi ye mero da ko benga nga na telefone bato ba komi ko benga nga sano ko sala eloko abatindo nga bi ye mero nazo kokata bi sala ngo so ite obebisela nga pe makambu na ngai ga mero dinaza problème obebisela nga pe makambu na nga sala ngomba mpona ngai pe ne naza ba komi ba ozangisa nga kimia yango wana yaya emerode oyeba ngai ya na bravo chez papa emerode oyeba tango zo nakende komebisa neka muninga pourquoi zela nanu tango zo ya limbisa ngai ya limbisa ngai papa ebisa limbisa nga na okobate fanda eza limbisa ngai yo na mama na ngai ebisa limbisa ngai donc zela ngoti so na comprendre que ti libala na ngeza ba complication bo libala na ngeza kufa mobali na fio so yo za cause ya limbisa ngai ya limbisa ngai na ngai yo movi madame nino tinaki libala na ngeza kufa leki na nga moko Samera ngai nene tinaki ngai senya s'il vous plaît elo na naibisa yo madame kandi na solution moko te papa non yo capable mais ça va comprendre place il faut comprendre moni pourquoi on a ba barrière dans le problème pourquoi azan fait il y a solution même que même attendre ali moko na ko digérer en était sur des choses graves mais tout le cas solution babi na esoki asali yango te akokufa yango moni aboya bi so ipona kubimana ya nanga ni na kosala te sauver vie na ayaka to sala ngo ka wapi posala c'est pas protéger vie na to sala ngo ka wapi place ni kosala wapi awo buni kala makasi bo leki ayo azoboya vraiment kosala yango vous comprenez place na zaki et faut que ça la ka ke ko longola nga bilamba ko kata asala ki yango déjà accoucher ki nanga déjà ya coucher na est-ce que bon yeba kamo nga no vivre siko vio nga no vivre siko kata igaga ya nazo souffrir papa nanga na sala malewa na kata pongi 5 heures kende sangisa bloko zonga bozo zika moto mwana na bimisa libumu nanga te leki nanga nazo souffrir pona ye awuti mboka ndenga zawana basunga batundeni mabeni no na saki po no sunga leki na ngai atabino moko papa na ko vanda te non maman s'il vous plaît na ko kate nazo mo na za bona ko kate motemezo suka motemezo suka s'il vous plaît maman s'il vous plaît s'il vous plaît vraiment pardon maman
Il a beaucoup de il a beaucoup de maman merveille. Non. Si maman merveille va ça la beauté. Bon, ce sera des fois ça qui engage. Non, s'il vous plaît. Mais maman merveille, comment vous connaissez? Bon, les qui vous connaissez. Mais la personne qui se confier le non, ça chargé n'est pas Boyo Kassam. Oh. Boyo Kassam. Vous faites qui n'y yaya. Téléphone kaka. Mais maintenant quoi intérêt le bosso so baina kisha le bosso bakamwa. Parce que on est fort na ngana osalo ko mo na ngote. On est fort na ngate. Yaya limisanga yaya. Limbisa lekina yo. Limbisa pas. Limbisa non. Les balles ils ont plus que na so millions sont ngamoko na lokeza no so baloko na ngamoko tele pamba kaka boye na lo bata bongo mobala boyo réseau zate donc on sait que ça na mon vie non s'il vous plaît en tout cas beau c'est posé je crois bandi balandi toujours traiter les camboyo na ndenge mo akimia parce que yaya ko za décision pe ko boya les kinatanga te biso plutôt accepter ngote. Oui, en mutu, yokaninga lobby, salinga pepe na pasi. Lelo pour moi ça za la moi si faza nda ko libala. Ntaso mbili ko nenyo so libala ninga zoloba, obala ya boy yeka boy. Pourquoi est-ce que yona limisa pour la terme? Yona émeraude, est-ce que vous avez un problème? Problème c'est papa camarade nangai. Problème c'est que no wele la nini nayi. Bon comment c'est possible qu'il y a combien de leki na yo? Il faut ça là pourquoi on me magali ne pas ngamba et puis les qui na yo a outika l'intérieur pourquoi on ça là papa pena tuna era bisera bibongo pourquoi ça ya merveille tabi merveille mogali ngaza na tuana ba malewa ye moga tuna nga ite non s'il vous plaît yanga na tuna question yo ne pas problème té papa na le côté. Non, problème mon côté naïf. Ok, bon ça bien. Il y a mon qui est très bien naïf. Relation normale. Ok, d'accord. Bon, on est voilà dit. Je crois, s'il vous plaît, madame, tout ce bien en moto yo, le gros sol au banina kanda, tout bien en moto kasi. Pour na fond, ok na yo, ok non ça malé wana alors. Mais les qui na yo tout banina on ko arranger s'il vous plaît. Beaucoup de la biso poto libéré. Maman merveille rapidement to libérer nini quelque chose naé oyo to ebe ko prévoir pour na opesa vu qu'il y a une femme commerçante malgré ba choc malgré mais comme que peu non s'il vous plaît madame on est ça le clou ba kasboy beaucoup de services mon temps faire ça bon rapidement beaucoup de services botem Maman yaka non pesa mbote namona ba filtre baza déjà awa baza belé ouais bango mama yaka papa non ya malembe mama kasi yaka te mama mon va benga ngani ngana bandono to sola to benga ngani mama zona place papa non kada ma beta so to mata s'il vous plaît papa to so matanga na ko yesiko to fanda na bango ta belé te bon fanda non to kutana na anniversaire on kilanga no benga ngani pardon ma vie nani bolvi papa ki fanda kuna yo fanda kuna kasi mama yo fanda angana fanda ko sola ba papa non ko fanda non atana ngeza muki non d'accord non to libérer maman fanda ko fanda ke o motinga na fanda papa na ko katin ko na ngo fanda ska mona moi so te na ko katin maman s'il vous plaît fanda na katin vraiment moi ça ça maman be makasi d'accord madame yo fanda to ye makasi yaka s'il vous plaît na ko katin papa pardon ya ala mo te pas si bobo vraiment fanda madame ok obi et tant ba la maman na yo ay lo ko nzela ça parce que tant on poti maman dans comprendre ngolobi obi ba infiltrer la zone fanda suna bango te boyo kana kate moi ça solo maman be mais bité yo na ibo iba na ye camarade nanga intime vraiment camarade na yo kasi pas tombo lui abati et maman me rato moi bi que yo ne besoin problème te mais yo be a salo maman be maman a salo mabe papa camarade na to bande mwana ba secret ba famille to yebani o lekina
Fio makambo salanga. Eza kwa mtasokisi nga mbeli. Asalanga sokisa mutema na ngamo amoso na zaboye. Non, c'est là non. Yo yango baby c'est mon été. O yango baby o de qui? O mon été o yango baby o de mais toi non. Permettez à le battre. Papa, c'est une mission de l'International, mais on s'en va, on comme tribunal. Non, non, maman. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît. Maman, Fanda. Camarade, il m'a bé, camarade qui tient quoi? Camarade, m'a bé la salon. D'accord. Nous continuons les questions. Tu qu'à répondre alors. S'il vous plaît. Maman, Oganga, qu'on soit dans toute sa solution. Oganga. Solution. D'abord, yenda yé. Bon, maman. Problème mogoza awa ngana oloba na oloba mono mbalo meme panganga yo de manquer panganga ngana pese ba condition ba ko kata ba poil la partie intime papa bona za mo amke ba meme panganga atabola te bona ba mema manganga o za mi kongo bona za mo amke uti mboka amke ngana ebi amke yana ba pole pasa mkolo na meme nganga ndeni mkolo mtobota ipo komise mkolo aza mkolo za diza ata à l'université ndeni s'il vous plaît on a eu université ma chérie ma soeur qui s'arrête tena apona osona tena boy papa na bima tezo apona kene to papa tete madame ezani nango s'il vous plaît madame femme osangena ngawa pardon non il y a juste le solution qui n'a problème non point on s'en charger na ngamo koto bemi ça vient leki na ngai ça dit mtameme panganga za yote ngana mema ete ngana lakisa nde sika ngana mema ete ezai panganga te na mema ete ye moko azalaki confier kolula baninga yani non de toi fina nga so la partie de l'eau c'est là nanu malé oto kisanga te na abuna tema te papa mshate ko mekate pardon maman parce que je sais mais c'est ça juge tu n'as jugé je suis un homme de Dieu zato sunga pardon mais comme nene zali maman peut-être yo okufa oyo sanga maman pam maman yo na sepe no makasi po en tout cas, vous êtes clair. Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Ouais, Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Poy, prophète Eric Kassongo, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni, t'as la trône ya ma mariée, à table ya boui. T'as la ma verre na biso, verre à champagne, izali, verre ya vin, izali, verre ya maï, izali. Et pas la biso, ma pèse à un champagne na verre à maï, parce qu'on a tout. Ah! Ma protocole ya boui. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, mais événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso to. Parce que tous les
générique Ars. Pendant 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père a beau tâter, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga mso awa to sala ni mpona to se yo to ni. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.